koinda. Botuninga te, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, amis et fans du théâtre, ça fait très mal, c'est comme dans un film d'Adji Dikambala qui était tombé malade, il était hospitalisé. Après cette opération chirurgicale, il est décédé. C'est comme dans un film toujours, on est en train de pleurer cet artiste qui est parti. Comme on dit, les artistes ne meurent jamais, ils demeurent à travers leurs œuvres. On est ici à Angiringiri, à la résidence de Dadji Dikambala, où nous sommes venus partager ces douleurs avec ses amis. Vous voyez là, Papa Ntsakala, tous les artistes et comédiens sont là, les membres de sa famille, tout le monde, on a des larmes aux yeux. On est en train de pleurer cet artiste qui nous a laissé. Dadji Dikambala, tapis rouge, Mobali Asserie, Tsusuki Tomina, Messe Bio, il est parti. Messe Bio est parti. Voilà, cette avenue est envahie par les artistes ainsi que les fans du théâtre congolais. On est en train de partager cette douleur. On est en train de pleurer Dadji Dikambala. Ça fait très mal. Dadji est parti. Vous aurez des précisions peut-être après. Et là, peut-être quelques témoignages par rapport à la mort de Dadji Dikambala. C'est une triste nouvelle. La mort de Dadji Dikambala. Et Sali Bissopassi. Congo Mbimba Toleli, encore un baoba s'est écoulé. Dadji Akei. Baoba théâtre congolais. Denabaki Mesebio. Dadji Dikambala. Passi Mingi Togoloba Nini. Tozwa quelques témoignages. Tozwa Ndenge Ezoleka Awa. Dadji Atika Lobby. Mardi 11 février. Na Butu. Et Léona Tongonde Toza Awa. Tokabula Mawa. Na Libotana. Et Léona Koko Dema. Tokoba. Reportage ya Liwa Dadji Dikambala. Bonjour, mes condoléances. C'est moi Liwa Dadji Dikambala, le soir qui ont dit. Ça va passer. Hier le soir, on a parlé à 23h30, je regarde la télé. 23h30. À 23h30, dans la télé, là, il y a un téléphone, il y a un Facebook, mais on a rappelé à Bengi Vincent parce que c'est son frère. Sonné sur un invité. Après, on a Bengi à Sunani, on a Bengi Sunani. Na mona compte na Facebook na mona publier belé. On continue na NPTC. Na mona que effectivement Vincent tini message na tini na pe ni na capture qui vient d'ailleurs bio donc c'est ça passe donc na on va soulever la tête. Na on va soulever la tête. Na mona on va ba l'homme. Na on va soulever la tête. Ça fait mal au cœur mon frère. Il a pas habitué comme le rôle à l'IPA, chaque jour tu es là, chaque jour tu es là. Si, on a la susté, on est comme on la susté. On va saluer Dadji opération. Moi je ne savais même pas qu'il va saluer l'opération. Il fallait pas saluer l'opération, mais arrêter. Les opérations Ved Dadji a nourri lavement, alors cœur, mon pancréas, ils ont dit ama. On a dit Kala. Président Caleb avec la GB avant pour la Koufa. Mais d'ailleurs on a bien été on a bien été battu à l'hôpital pour la GB dans la GB parce que président Caleb a mis les bossos. Maintenant on a fallu passer l'opération mais intervention est 5 ans awati.
ya baso esenga awa te na tolobango mpe jour tobimisa de ya tobanda ngona ba 25 la tolobango ta baso esenga awa te eza pasi eza na mutapesa epenga donc naomona ngo étrange nouveau né naondima teke nouveau né na mamba asalaka naomona ngo kwa ndoto non on n'a pas le choix. Il est écrit celui qui se confie à l'Éternel. Jésus de Nazareth ne sera jamais déçu. Et que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Voyons toi. Alléluia. Nana kolinga biso lokola yo mosantu. Esika na biso mikulusu kotalisa biso nzela tokoki koboma bandeko ya libota bakoki kobwaka aleluya kasi yolinga biso yango te tobotama na yesu masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso jésus-christ de nazareth kotalisanga nzela ya elonga kilekamwa Alléluia, rakabasaka baboshi. Yekamana ya baba boshi. Jésus, alléluia, alléluia. Na ukimela wapi? Batonga bachola yo sanzambo kufela ngane kulusu. Alléluia. Soko pasi sokoli. Na yabi okolongwa na ngaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. La puissance de ton sang, c'est l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui coule plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu masiya na yote. Kama malade matimu nganga ba condamné yawe yosu ya lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakuzanga nzambe. Atakuzanga. Nakangami na yo nakotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu masiya na Nazareth. Béni ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Bazobwaka tango ezotombola mosantu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Alléluia. Tika totombola mosantu Yesu masiya na Nazareth. Sango ya matana ikulusu akufa pesa bongo. Le sèvre de Jésus de Nazareth, il a promis pause à la réussite. Atala beni sécurité bakolala soki ba relever ba moto na yola. C'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. C'est celui qui est vainqueur de Golgotha, c'est toi. Atama bengani na ndaku, atama la lati nsoto. Alléluia. Alléluia, ta stérilité, lati bacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Il ne déçoit jamais. Même tu m'as moni pamba, nous sommes aux otombola moto la moni pamba. Alléluia. Alléluia.
tokomisa yo na nani Zamba Nazareth Nazimira Kaka yo Zamba Momo ye Nazali laka yo Alléluia 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 Atokomi na suka yaya Yesu Masiya azali secours oyo emakaka te na détresse azali Yesu Masiya Nazareth azali yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF bana notre Père chrétien makasi na ngai ezali yo aza makasi na yo ntango olembi azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi suka oyaka kolokota ngai celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse kaka oyaka opesinga loboko na simba Alléluia Alléluia nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi tika histoire ndeko nani alokotaka lokola yo papa papa ya bitiki abongolaka vie chrétienne le père des orphelins le mari de veuves le défenseur des veuves Alléluia tikasika nyonso tata message oyo ezokota ebondisa mitema Alléluia ebondisa mitema ezoki na bano inokoma votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération n'abandonnez pas mwana CFC mwana CODEF chrétien partout à travers le monde Alléluia bana de la Voix TV obongisa eliki ya te c'est toi tozomona te tolobani parce que eza mpasi bule wana eleki telema na motema tozokoka lisu te liwa eleki telema ebele tokoka si kolobakapekani motango oyeba oyo otikali kotika dadi na maladi eza te ke soki otala dadi okanga foto bato nyonso bamona no otikali otika dadi bakomediama bazali na bandeko na ye soki bapipa ebele babandi okende otala dadi une fois kutu président nanga président Caleb tozaka matanga motokende akisena oti kokende otika pipi dadi lopital tosande prochainement ezali suki nzambe nde moto ayebi ngana moko na ngana kotatolaki prochainement ezali atoyokona nga na senge ezala bongo nzambe ayoka mawa na biso parceke nzambe ayoka vraiment mawa ayokela biso mawa kolelalela buku oyo vraiment c'est ayoka mawa parceke eleki soko oleki papa ayokela biso mawa ayokela biso mawa pardon mawa aseleki na motema pasteur moko azosala bese na bareseau sociaux alobi soki bato basalaka teatre basengi koakonsa moke na makambo basalaka mabe baoke kwasi lomaki emo adi kwa bafani na bino nyonso na ntango ya pasi onandaka na salo kino na ngonda eloko esalama te boyo obengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga yesu nasalelaka yo na mikabila maboko na yo zamba bomo lokola instrima ya pamba nalingi yosalela ngaye lokola moumu yesu nakiti sala lulengo lingi sala lulengo lingi zamba bomoi makasi na ngasi yo yesu makasi ya bayebalemba eza kaka yo mokonzi elike ya basantu
c'est yo, Yesu Masia. Alléluia. Oh, Jésus, 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 Jésus. Nalingaka yo ya solo yebi yango. Nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu. Ya daddy, ya daddy, ya daddy, ya daddy, ya mobali. Yaya baleki, yaya yozwaka biso en charge. Koloba toza ba charge na yo yaya. Yaya mboka eza pasi. Mboka eza na pasi. Yada di yo mto sisa pasi ya mboka. Yo mto sisa pasi ya mboka. Yayo sokisi, yayo sokisi, yayo sokisi, yadie, yadadie, coopérateur de, boya toke, boya to bibisa mbongwe, babeti la boya toke de, anjina na kapela ya na zoya, ya, batubela ngulu kota solo ya dadi. Kota solo ezadidi ya stare ya dadia créaka mikolo nyonso mama ya sika 2020 ya bezo préparé mama ya sika 2020 ya 2020 yango yo ya kamadi na biso ya dadi yaka totonga Yadadi, yagadotonga, yayo kite, yayo kite, yayo kite, Maragazabe, yanayo kaboete, yaya bakufa, évitez depuis où évitez na utenu sala. Afandi bo batindelinga ba photo, batindelinga message. Dadi akufi. Rabina fingi bato bandoki na beleli bato bandoki ngabo. Comment oboma bato avant mutakufi nete bo. Ona nini ngalobi pola nini mutata kufi na ete. Bolinga so mutabeli bo faut boka botinda message ka kufi pola nini. Mako kwa information à vérifier ngabo tika biso bo bandoki. Nzoka ndeka bimamba solo. Navanda bona mun ba appel noko dela groupe WhatsApp abo moko na kikuta bato bazulela ya dadi yake. Courage coquette, moi nzela mutu keleka. Courage, beaucoup de courage, les anzela batu nyonso. Nzambe nde apesaka, nzambe nde azwi. Peut-être moi moya encouragement na ba artiste et puis ma famille. Rabina loba sima. Merci beaucoup, nzambe aza na yo. Voilà, toza ana koko dema. Et tokabula mawa na libota dadi tokabula mawa na libota na mobimba. Pasi mingi na mutema. Par rapport à ma femme, déjà,
Même gouvernement, même les bateaux va soutenir la diaspora déjà batika bisoté. Donc comment compter plus si tout bana poto qui est sous gouvernement. Ozomona bana poto ba na souci na bino. Bana poto ba na kinga ya beli ba tina ba contribution. On est quand même na gouvernement. FJB, agence assure, Nebsibino, sur Ecosa. Maringa, numéro 72, Babi, agence Moko. FJB, agence assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinare Loko, comme il bon. Très sûr, agence Moko Kitoko, au Tiki Blogo Nayo, un mois après, aux yeux, on n'est qu'à Tiki Laki Yango. Fiston Bassende, Bassali Fitting, na Julien Bassende, tu benga on a combo ya FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu, croisement kaka Chaba, deuxième parcelle na Maringa, bana Kasavubu, notu boyebi. Donc ah il aurait bon à rater. Oh Tinare Loko comme bon non, ah vraiment les agences ma oyo Fiston Bassende na Julien Bassende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu, sika obunga te entre Chaba Sosa. Oye aozi kolina yo ozi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe. Biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene alemba oye dezonga lobby. Oye susu boye après une semaine avec ça va transport na bana poto bana partout agence assure yango yo FJP yaya ko luka te ko nyokwa mana yo te ona kende place boye na zonga place boye kinia FJP na lobi bien FJP agence assure Maringa 72 un mois ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te. Nami bakadeja basala koli mususu basakole. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Bon s'abonner ebele Kichaka leri nyoso kichaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh
Kilongo TV ezene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso. Kilongo TV bijou bye.